Mais tango yo zimbongo kolekanga, yo fungwami kolekanga, na komo raisonner. Ah, ndeni master fungwami. Na tunyote kanza mtasungi tutu. Donc omonike e bandis ko na baniko kanisela yo mabe. Quelque chose na pensé nanga, lokole ezali ke na kokana na yo, yo lekinga ndenge nini e consort nde eboti haine. Eboti jalousie. Tant eboti jalousie, nde yesu koyo kokoma na ba acte ya babe, diable en profite. L'Éternel sentit une odeur agréable et dit en son cœur: je ne maudirai plus la terre à cause de l'homme, parce que les pensées du cœur de l'homme sont mauvaises dans sa jeunesse. Et ça sur base yani. La rivalité. Point bas. Et quand tu es dans la salle d'ensemble. Mais oui. La rivalité et ça même na pas na basala nzambe. Et qui pakate rivalité qui ozala mo pagano, ozala mo Christo, ozala o yonde pape. Papa musu ba empoisonner ba ko empoisonner. Musu ba assassiner ba ya ko assassiner. C'est la rivalité. Et autres qui non pona ni te yifa kufanga na remplacer. Ya bakanga na 2005 nazaki na âge ya 34 ans. Olelo kota prison. Na moni oyo nga na moni kuna na kati. Tuwe sengelaki na mona na moni po sengelaki na yoka na yoki. Peine capitale ezali peine oso ki ba condamné yo. O ezali boso nango ezali peine de mort. Condamné à mort. Akufa na prison. Ou ba bomai ou akufa na prison. Alors alandi biso na ndenge to landa na kati ya prison alandi nde biso. Oza mungala. Oyo aza mukongo. Olande likamuno lati susi lokola likamuno ndenge nini. Nga nazan mwana na nzambe. Ozala mulubu, ozala mukongo, ozala mumbala. Oza mwana na ngai. Ata oza libana mboka toni oza mwana na ngai. La rivalité, c'est une concurrence de deux ou plusieurs personnes qui aspirent à la même poste et ainsi de suite. Na keneki trop le pona kolobake. Chez Bisso Télévision, la chaîne qui vous ressemble. Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue dans votre chaîne chez Bisso Télévision, la chaîne qui vous ressemble. Merci de la confiance, et si qu'on a fait de lutter, oh, mais ça n'a pas ça Bisso, n'a qu'à c'est le meilleur de chaîne où ils ont arraché Bisso Télévision. Merci na ba suggestion, merci na ba remarque, merci na nyonso oyo bo manifester na qu'à sa chaîne. Avant monsieur Kota, bozala rawana, botu ba post jom na bino, bo komi ba commentaire, ndenge nini et monsieur zo déroule, ndenge nini chaîne zo évoluer, to moni vraiment amour na bino et là qui Bisso qui auto travailler na batu, o bazali wana au foule au moins pour nakoyeba kosunga biso to travailler ndenge oyo esengelu. Merci aussi à notre sponsor numéro 1 chez Bisso Télévision. Soki lelo papier li aza en vie, soki lelo papier li aza na bomoi, soki lelo papier li nzoto eza makasi, eza à travers Jésus-Christ de Nazareth, ndasali biso ngolu ya rozale susu na oisika. Merci pe na papa Cheikh Mokadi pour na kopesanga confiance, pour na rozala loko la présentateur, pour na émission lelo Police des Stars. Merci na bandeko nyonso batala biso, merci pe na yo moto s'abonate le moment où s'abonner yangoyo parce que aux alara la première personne ya kozora notification ya mbo émission Kota na katia chez Bisso Télévision. Merci aussi na Bayero d'Alombre, merci à Israël Monzo, merci à Papa Guy Mouteba, merci aussi à l'assistance de Joyce et Josué pour na Oesika pour na émission lelo Oezali Police des Stars. Police des Stars lelo toyé poto bekempe kolobela o etali rivalité. Rivalité et la kisini. Rivalité et zanini. Kibombanda rival. On a ngena bongisa na lingala bien kibombanda na français rival. Nengo zaboué monsieur mi barate na vie na yo ozala na rival na mutu mo quelconque. Kibombanda mo ekota peut-être musupo pesaka ke lamba na yo tango lingo zwango ya sili ki abondi aboti un aboti jalousie. Peut-être mususu mobali oyo lingara azara mobala banda ko vivre ne mais ba yebisa yo te. Yo lingi mobali directement makambo komi ya mabepo na yo. Nasanga mokote na benga ka baoba. Pourquoi na benga ka baoba? Parce que à 8 ans ko rumina na makambo na Nzambe. Expérience et kontaka na vie ya moto. Ba niveau on Nzamba tambwisi nda komi une expérience ya koyeba ko distinguer likamuni ne komi na vie ya moto. Likamuni zo vanda na vie ya moto. Yango na émission lelo ndeko na ngai.
La Bible nous dit, Mukanda Esaïe, l'Esprit du Seigneur est sur moi. Il m'a ouais pour annoncer la bonne nouvelle. En plus, c'est ceux qui ont été lobby pour libérer les captifs. Est-ce que vous avez battu une carte à vinoser à Kokangama? Mais à travers l'homme de Dieu, Toyambi Lelo, on a béni Baoba, évangéliste et Lokamba. Soko zo croire, soko zo ndima, na oyo kobima na munoko na ye. Et kozala ye mutakoloba te, mais esprit de le Seigneur, ndeza na kati na ye. Nga naza sûr, na confirmé yo. Atolandi mission rediffusion, ozala libéré, ozala sauvé na kati sa condamnation. L'homme de Dieu. Napesi Binombote. Bonjour. Bonjour, journaliste. Papa Lokamba, ça fait longtemps. Hein? Oui, pour Bino voyage Jackie. Ok. Yango na bandoze la bozonga. Gloire à Dieu. Zongi, au salisigne, mbalo moko bisoto ye. Gloire à Dieu. Tout s'appelle comme on a. J'espère que santé physique, qu'ils ont mon anaki qui mesali. En tout cas, so meki siko zate. Voilà. Zamba komizama. Voilà, santé physique, morale, spirituelle, nous sommes dans bombé. Gloire à Dieu. Yamboto bande émission au Kambabiso na prière. Ah, merci beaucoup. To sambela. Nzambe na bomoy. Yo zali nzambe ya Abraham, ya Isaac pe ya Israël, ozali nzambe na biso. Ezala boba Zolanda, ozali nzambe na bango. Ezala batu nyonso basoto proclamer banzambe, bazo sala bazala ba rival na yo. Bazate yonde. Tikozwa lokumu na kombo na Jésus Christ. Kamba biso di début à la fin, tous à la conduit par ton Esprit Saint et servi par tes anges au nom de Jésus. Amen. Amen. Merci beaucoup l'homme de Dieu. Et l'autre votre qui wana to meke kolobela mukie par rapport ya ba aigle. Parce que pas to suka kinde yango wana. Mais lelo to yi na mobange ya tem o ezali rival. Rivalité peso contenu, to rivalité za rapport na bato basala ravial de débauche, ainsi de suite. Merci pour la mutuna na yo. Et là, par définition, la rivalité est la concurrence, une concurrence entre deux personnes ou plusieurs personnes où ils vont aspirer à un poste ou na coupe, ton eloko songolo, ton eloko pakala. Donc, la rivalité est biblique. Donc, autant même verset, beaucoup moins. Et on a une lobake. La rivalité, c'est un poison. Tout le monde a point. Eboma batu ebele kibombanda. Ok. Oui, bi un adage lingala, biso bakino ndenge tolobaka. Basekaka yo e. Oui bien. Eh? Maloba moi avec pas signon so basekaka yo e. Ah, pona nini? Uzana mbanda. Ok. C'est-à-dire yo muto zoleka. Vous évitez que mobali na zelo mbanda tam suka na lupango obofutela tam supe voisin ou voisine tam supe camarade no kaka mais batu ba ibi me yoza subul okabe baseka kayo e wato ba munyo ko leki baseka kayo e poza na mbanda o salo lendo apamba yo pe mobali ndenge moko tam su mwasi ne ba bete magoda mais yo éviter. Oh. Oui, éclairé peuple de Dieu. Mais oui, je dis la vérité. Oh, ma kambo nzamba lo belinga fana lo. OK. Tout bon pour faut to la vérité. Ozana fiancé, ozata musupe fiancé pété kaka moi petit chéri bo vivre na ye. Mais a vu pena jo moko boy consort. Yo subul. Obo manzoto pona ye mais OK, ba se kaka yo e. Ozana mbanda. Système sangisa. La rivalité et boma batebele. Na bi moninga biso azala maître. Yazena makala biso na ngaba akufa pona kibombanda. Vous comprendrez, il y a un baquet. La rivalité est biblique et zalal. Il y a la rivalité physique et la rivalité spirituelle. OK. Na kati na bel tango et puis na vie sociale, na vie ordinaire tozanango, la rivalité existe bel et bien. Oyo rivalité physique ezali, rivalité spirituelle ezali. J'ai parlé sur notre collègue ou notre ami oyo azala qui peut mettre ye azwaki à l'époque azwaki chance azwi musala na ville mais atiki na ye makambo wana de akimetre amipesi na ye na nini tututu mais il azwi fiancé asambelaka na église de réveil kaka kuna côté na bango na quartier kuna. Alors chaque fois soki oti musala na pourquoi na ba 18h akomi ndako asukoli esili il faut qu'il ne pas fiancé na ye akuteka na ndako soki na ndako te akuti akende église retour église aitike na ndako bafandi parce que assez abimé pa na bango azwa facture
apesaka mbongo ba préparer libala ba sombelo ko moko mutu za shona na makambo nyonso. Mais ti tamusu ba 20h 22 21h 22h ya senini akei pour lobby occupé boulot. Mais en face na bango na lupanga ngambo. Donc ils sont presque en diagonale. Et ça lupanga moko non clôturé mais balona ma maracuja. Na sia maracuja basana ti mo tante moko ya moko na aliaka bitiwana. OK. Donc yesu ka ke akesu ki samubali na ye nde mobali okende abike ngwalo zongo sute. Akoti na maracuja babeti magoda. Et puis Djangopé maître le sous ya ndenga jeté. Oh mon siko. Donc yo yela o na oyele mbongo. A occupé ya ozambongo na a occupé siko nani mususu mbali mususu. Esti ba petit quartier tellement moi ba seka kayo e. Zalambanda ba biloko bongo. Ah voilà non on va sur la rivalité parce que la rivalité a tué beaucoup de personnes. La rivalité c'est un poison qui tue et ça continue à tuer jusqu'à présent. L'homme de Dieu. Donc tant on va ici nde sali ke ba signal pas ba très beau gars tout on devient ni moi si comment vieux azala bien au moins ndenga pesa ka moi asolaka bien na bango nde ba fungole to vieux au moins ndengo yaka soka okei na lupanga ngambo ezaneti mo diagonale na marine maître comme ne boy ye mutalia rapeti na abi au moins kan ndengo ya erokende zonga no beta tour au monde ayepe bas allié tout basole sili ya bimi moi c'est pas que ce qui c'est. Allez, abeti tour à télémiti, moi c'est pas côté kuna comme d'habitude. Allez, yé payé à côté ce qu'on a côté kuna maître. A mimi petiana. Ah non si, vous excusez comme ma fille yango. Donc maître de lungwana. Maître au longo la siko John. Lungwana, zanga mabe. Et donc na pété à longwe na ye, a zongi a lukata mindono te tanga komi na palais. Ameli poison. Atiki peut l'être sur na koufi ezali pona Nancy boye tout. Et c'est comme ça qu'il est parti. Akoufa. La rivalité, ezaki bombanda et baby ça ba vie abato. Et quand ça bato hôpital et ça là bato batika la ba dégâts ba bela ba AVC. Et ça la moche tomba. Non la rivalité physique. Et kabola bato. Et panza mabala bato et panza famille. Grand frère na petit frère ba bomani. La rivalité. Ba meilleur ami, ba bebani, ba bomani, ba la rivalité. Les a jetés. Il y a la rivalité physique et la rivalité spirituelle. L'homme de Dieu. La rivalité physique et la rivalité spirituelle. La Bible lobby, derrière tout un nom, il y a un esprit. Oui. Alors, pour que la rivalité comme un niveau physique, où l'on la moto sur la terre, c'est qu'ils allaient lié à la spiritualité. Oui. Tout bandana la partie spiritualité parce qu'au milieu de dévolé. Spiritualité na physique. Na partie spiritualité. Rivalité comme maralolengeni na vie à moto. Merci beaucoup. La rivalité. Ce qui n'a cause agenda puisque n'a comment qui m'a ça dérange pas l'homme de Dieu. La rivalité, tout ce qui dans le monde spirituel, il y a quelque chose et il y a qu'à penser à moto. Ça commence dans la pensée. Toza na yo bien. To liaka, tozo sakana, tozo solola, tozo mela, toza bien, sans problème. Mais tant yo zimbongo, kolekanga, yo fungwami kolekanga, na komo raisonner. Ah, ndeni master fungwami. Na tunyo te kanza mtasungi tutu. Donc, au monike, e bandis ko na bani ko kanisela yo mabe. Na bani ko envie yo. Il faut na kuma pe lokola ye. Il faut na lekaye. Il faut. Tant aussi ko na o sala bongo mais e simbate. Au moins déjà, quelque chose n'a pensé nanga, loko les allez que na kokana yo, yo le kinga ndenge nini et consort nde e boti haine. E boti jalousie. Tant e boti jalousie, nde yesiko yo kokoma na ba acte ya babe, diable en profite. Les diables et les démons va profiter et comme nous t'a posé acte mabe, bon mais la ozani de tête au lia que consomme à tirer le poison. Kayan Abel. Ah, on comprend ce que la version ngana inatanga déjà. Tout la rivalité. Kayen Abel. Ndenge nini nzambe andimi libonza na ye. Agréé ye. Mengai dia refusé. Et puis sikonini. Et bani na pensé. Et ye kiti. Voilà c'est pourquoi nzamba lobi. Kayen. Tombo la misu na yo. Parce que ba pensé. Yamabe ye liyo. Vous comprenez? Ok. Yango siko na mokanda ya Genèse. Nzamba loba kini.
Attends. Bon, donc ezalaki nazolo Ouais, kama. ma commise elle aura plus important. Hmm. Peuple de Dieu, bah, ça l'aura édifié Hmm. lorsqu'au fond on la Bible Hein. pour nous remettre un enseignement clair. Bon, excusez. Noé bâtit un hôtel, il prit les bêtes, voilà. Na verset 21. Ah, ma petit verset, pardon. Ok, Et ça, Genèse chapitre 8. Ok, Hein? Genèse 8. Na bandi kaka verset 21. Genèse 8, Verset 21. Hein. L'Éternel sentit une odeur agréable et dit en son cœur, je ne maudirai plus la terre à cause de l'homme, parce que les pensées du cœur de l'homme sont mauvaises dans sa jeunesse. Ok. Hein, vous comprenez? Hein? Donc, les pensées du cœur de l'homme. Ndesiko yango tant on a sa réponse, on dit que la rivalité est bandaka partie à penser. Yango siko ba pensée négative, il faut éviter yango. Pour ceux qui te na kati na pensée, nde et botaka quelque chose de mauvais. Chacun est attiré et amorcé par ses pensées. Nde la pensée wana et que et sali et boti nini jalousie et puis et que boti péché et boti liwa. Ok. Voilà c'est pourquoi Nzambe ayebi mutu akila mutu. Ayebi mutu ke mutu akozala jaloux. Pourquoi? Parce que c'est le diable qui inspire. Tango ozo penser toujours négatif, ozo kanisela baninga mabe, ozo penser sala mutu mabe, ozo penser toujours mabe, moninga zu mwasine ya bien, et konso yosiko komo lula mwasi wana. E banande na likanisi, banana acte te. Na likanisi andeni ya koza mwasi bo. Ah, aboteli bana ki bien, mwasi yo atanga, mwasi yo au moins siko likanisi ya mabe, nde eboti jalousie. Jalousie nde ekeko créer ba dégâts. Po abotolo mwasi na, po abotolo mobali na. Même si na musala mamboni zokom. Nabi la rivalité au moni spirituel toko kolobelango na ma forme nyonso. Même na domaine na makamanzambe. Au mona ngai nzambo salanga makasi ba miracle bani tu ya zana ngote. Et nde salike na penser bi ah zoyo ya zande ni zoyo. Mususu a courage ay ko tuna yo. Secret no ezali nini poko mabu. Na yebisa nini nga na sali pona ko mabungo. Qu'est-ce qui fait que ba miracle zo sala maintenant forcé te. Vous comprenez? Ok. Mais mutu mususu autour pété. Musu pas tourner. Mais ya ke ake ameki esimbite abio akansake na o c'est kakusaki nga. Mais abusani ke ezali na deux choses. Il y a la part de Dieu, il y a aussi la part de l'homme. Mususu pe ezali ce n'a la part de Dieu, c'est que nzamba appelle ça don au félé. Après c'est pas na mutu sauter parce que ba don est différent. Hein? Akope so don à vision, après singa don à miracle. Akope singa don à prophétie, na ya guérison, mais après si don ya libéralité, don à puissance. Voilà, c'est comme ça. Mais comme les dons de Dieu sont transmissibles, au qui ne paye pas na moninga zanango à prier pour nayo, ne a péché. Musupo bonde nzamba péché. Musupo bonde nzamba péché te. Avec ma grâce te suffit. Voilà des choses comme ça. Alors, ce qui m'a comprendre était, ne pesaka jalousie. Jalousie, c'est quoi mauvaise pensée. Mauvaise pensée, péché, jalousie. Jalousie, et comme na ba acte ya mabe, te, azala ndina kisti, on dit ba miracle na, quoi, on dit mete, aza fond, na yebiye. Akola qui s'appelle photo, bozana ye, to image, bozana na ye, to bozana moni. Na la liaka na ye, konso na yebiye, na pekisi nini, auti kama magite, asim, nzoke loko te. Il y aura un jour où tu olobela sur les dons. Pour le peuple belé ba yeba église qui na ressemble la pasteur na zana doani. Ah. Parce que c'est transmissible. Oui. A ko kipe oye pa na yo, osambeli pour Oui, parce que na pour la paix. Il y a bénédiction. Oui. Même monsieur zana ngote, il y aura un jour parce que ngana yebi o ezakati na bilo parce que boza baoba. Oui. Tant olobi sur bana nzambi. Mm. To moni moke bande ko na biso mibali. On n'est pas là pour que to cha bango na confusion, mais on est là pour que to suna bango. Au mona bato a cité Bethel. Et si que na batu ya papa Mike pour le lokombo église non mon peuple nous sommes maîtrisés pour moto na ça na ba guerre forte parce que yom to telinga mamwanza mais ne pesinga pe courage ya rotuna bino tanke baoba et ça sur base yani yango tozolo la rivalité point bas et côté na basal na nzambe mais oui yango na tolo ba OK la rivalité et ça même na epa na basal nzambe ekipaka te rivalité qui ozala mo pagano ozala mo Christo ozala o yonde pape ozala yonde nani rivalité et kokota il y a des papes qu'on a assassinés na ba pape so tangi histoire non parce que j'ai un livre
Et ils ont parlé sur yango. Papa, monsieur, va empoisonner, bon, on empoisonner. Monsieur, va assassiner, bon, il y a quoi assassiner. C'est la rivalité. Les autres, qui n'ont pas nani, il faut qu'on fasse remplacer. À toi, t'as un remplacer, tu me sakota. Ndeko. Au moninga, même là, où poste n'était, mais, au bout qu'il est en bas sur Koufa, attends, au combien d'années, kakapona, zou à mouton sakota. Quand vous s'en fort, tout le monde est remplaçable. Oui, c'est bon, tout le monde est remplaçable, mais tout le monde n'est pas le même capacité. Ouais. Au quoi remplacer mon ninga na poste, on a besoin de capacité. Ce qu'on bat tout le monde, l'homme de Dieu. Parce que, atina ben, no baoba, na yebi ou na kati na bino. Ndeko wana pensé comment qui est négatif le rôle à cahier. Est-ce que Zamba a la capacité à restaurer, il pas vivre la bénédiction, il y a la rivalité à la Dieu parle toujours. Au moment na Genèse chapitre 4, tango Nzamba zolo banakaye. Avertirier. Parce que moni ke ba penser na ezama abi tombola mutu na yo. Tombola mutu na yo tala droit. Parce que les sumu déjà comme na porte na yo. Ba makanisno neza ya mabe, tika yango konso. Mais ya yoka kiti. Vous comprenez? Okay. Donc mon Christ nous attend sambelaka. Ata pour sambelaka te, il y a une voix intérieure où il lobelaka biso. Sala likambo to pe ko sala yango te. Au moins lingo sala comme c'était oyote, ko salate. Mais ce qui moto aza déjà aboya dominer mabe, nde siko ya linka ka sala loko mabe na omoni pe asali pe. Conséquence nde ko ya après. OK. To souffle mon bouquin na témoignage l'homme de Dieu pour que tous on ait son abino parce que rivalité oyo ils ont continuellement. Ils ont continuité. Oui. Il y aura toujours de temps. Il faut tout lobby, tout expliquer. Tout le monde a bandeko ba comme un esprit à cahier. Ouais. Pour que asimba bénédiction aille. Papa Israël Monzo, surtout ça langage moronabino, tout monde a ba témoignage de l'église même après tout zonga na oisika na évangéliste lokamba. Chez Bisso Télévision, la chaîne qui vous ressemble. Yangoyo aza libéré. Kanda yangoyo oyo bakonzi ba signé aza libéré auti prison. Alléluia. Voilà, topesi maloba yemoko aloba. Nzambe alléluia. Amen. Nali mokonzi. Nali mobikisi. Merci en tout cas. Naki awa lobby. Waki kokende na ndako. Famille waki avana kende kuna yana awa remercier Nzambe. O Zokate Nzambe asali donc tisiko na zana émotion. Zana émotion nde na za katikati na bino. Na boma mutu te, na yiba pete. Nazali kokengela mokonzi moko ya munene kaka ya mboka na biso oyo. Po eza mosala oyo nga natangeli. Nazali kokengela ye. Entourage, ndenge tozalaki, motema mabe. Nde nazalaki pe kati na Nzambe te, nazalaki na bisengo nano ya mokili. Aye, na yo kangama. Kangamaki depuis 2005. Je bakanganga na 2005 nazaki na âge ya 34 ans. Olelo 2021. Kota e prison. Na moni oyo nga na moni kuna na kati. Tuke sengelaki na mona na moni po sengai na yoka na yoki. Na boma mutu te bandeko nanga. Na yiba pe loka mutu te. Me bakondana ngai na peine capital. Peine capital ezali peine oso ki ba condamné yo. O ezali boso nango ezali peine de mort. Peine de mort ba koboma yo mbala moko. Mais peine capital so ba condamné yo après 48 heures ba bomi yo, ba exécuté yo. Ba condamné nga na peine capital. Na boma mutu te na yiba pe loka mutu te ezakaka musala oyo ya biso ya mapinga. Nasali recours kaka bakondana ki ngai. Nasambaka kaka te.
na kotinda bato bake yo dossier eloko moko eza te jugement eza te bakosambisa yo ndenge nini nasambi plus de 33 fois akendaka nazongaka solution ezwamaka te nakobenga papa na bi mais papa, en tout cas ça ne va pas papa azoyebisa kaka bi nzambe akosala kaka miracle mpo na yo so nafandi na chambre na bi miracle yango nazomona miracle te nazofanda kaka baninga mosusu bazobima mais miracle yango ti mokolo nini ko miracle papa obaki nzambe akosala kaka miracle namipesaki natikaki badiscussion ya prison bamisala mosusu ezalaki na prison kuna tozalaki liloba nzambe natikaki yango na bandai susu okipe te na bandai nakotaki na badiscussion ya prison me ntango natikaki na se concentre na nzambe jugement nange emonani nake na bandi kosamba ti après nasali 16 ans na prison baye bakondane nga mpe na 16 ans lobi nabimaki na 11 heures naobaki ava nakende ndako nakende nakutana na famille nakoya nanu awa ti sikoyo moko nano ayebi te ke nga nabimi natikali kobenga nanu ndeko na nga te ke o nabimi moko ayebi nanu te nabaki bakomona kaka mercredi so nakei na kozonga nde bakomona na bino nabimaki depuis samedi me naboyaki kobenga bino nazaki na eglise nakendaki nanu mpa nzambe oyo abikisi ngai Chez Bisso Télévision, la chaîne qui vous ressemble. Merci beaucoup na papa Israël Monzo pour na image kitoko opesi biso elekaki na église mema. Papa Lokamba. Tomoni papa Mabiala abimi na prison. Nzamba ngo kaka Jésus Christ nakendaki a libérer le roi Paul. Le roi Paul n'a libéré qui na kati ya prison. Ah, merci. Nabi ke omoni tozote ya pamba te, tozote ya na ba acte autosopposé. Ce qui Bible Zolbake, dans votre foi ajoutez la connaissance. Et puis Bible Zolbake, la foi sans les œuvres était une foi morte. Okolbake nazana kundima. Même oninga zana prison. Oh Yesu alobaki na Matthieu, alobaki nazalaki nazala. Boyaki bole pisange biloka koliate. Nazalaki na hôpital boyaki kotalanga te. Nazalaki na boloko boyaki pe kotalanga te. Nazalaki na pasi bosungaki ngate. Omonde nga nazali boye na bonde la mingi. Soko mondi na bonde la mingi pona bandeko na biso ba diaspora. Bazana motema kosunga. Ata sambela kate. Omoni ata yonde ngozabwe. Oyebani na monde entier. Okay. Ce problème est lié. Le bac est baï bâti. Mais ce problème est lié. Et que baïbi au monde. Mais awa namboka na biso bato bako yeba ba beto kara. Vous comprendre? Ba occuper ote. Ngai nazalaki na souffrance, nazalaki na pasi, nzamba longolinga la pasi. Tango na yoko pesa témoignage nanga. Paf, na mona lisungi ya makasi ko tande pa na bandeko nanga ya ba diaspora. Voilà. Vraiment merci Nabino. Soko ozana problème benganga na kusunga na prière. Nzambo sunga. Gloire à Dieu. Voilà, ndeko na biso John Mabiala ye azala azasoda, commando bien formé depuis époque ya Mobutu. Nde azalaki garde du corps rapproché ya mokonzi moko awa en place ya ba soda général penzo ya succès. Na boina tanga kombo naye. Mais du moins ezalaki anniversaire ya mwasi ya mibale ya mokonzi. Parce que ye batindi pona akende ko kengela na ba élément. Mais il y a belaki azali azwana ka fièvre malade nda ibisi baninga kimo bino bo travailler ngana ke boya yozunga na azongi ake kolala. Mais bango ba élément batikalaki nde basali dégâts anniversaire mais lupango elandi ezalaki na cérémonie moko ya libala tango esili nde bango bakoteli ba main armée ba ibi ba botoli mbongo nyonso bake ba bengi mokonzi ba ibisi alors ye lokola azalaki chef de ya troupe o batindaki azalaki pete ande be rizongele bakangi baninga la bakime bakangi prison ba oui ba condamné à mort akufa na prison ou ba bomai ou akufa na prison. Voilà, asali 16 ans et demi bolanda na ba prévu ngona et tout. Alors alandi biso na ndenge to landa na kati ya prison alandi nde biso nde abengi na tindi équipe d'avance bakei kotala ye na moi quelque chose ici basoli na ye aprende ngambo ko na kiti na terrain totali ye toyoki likambo na ye nde na ke na ju ba mettre avocat
toye tolandeli likambo na ye tie pa baautorité asambi et puis ti nzambe asungi mpe balibere ye. Maître avocat bazaki na part na bino? Oui. Ok. Nde baye kolibere ye oyebi ke ndeko asali 16 ans et demi. Oui. Donc ntango na jue na tie na voiture parce que mwasi na ye akima ye na bana akenda papa na ye moto abanda koyeleka mwa eloko parce que un pauvre papa azali na mbongo te papa susi ya mwana na ye akufi akufa parce que mwana nde moto abanda osunga ye talaka azali pembe na mokonzi azali na mwa mbongo mais papa kufa mama donc azalaki na bandeko te ndeko te. Ok. Moto aotali aza ta oviveka bongo ndenge baprisonnier baviva sauf que aza strictement interdit ya kobima te ata basali grâce soki présidentiel obimani te. Il y a des gens comme ça baza na prison baza bo et tant tolandeli likambo na ye batunanga mpenza na bakonzi bobi yo oza mongala oyo aza mokongo olandela likambo olati susi lokola likambo no ndenge nini batunanga deux questions na obi te nga naza mwana na nzambe ozala molubu ozala mokongo ozala mombala oza mwana na ngai ata oza libana mboka toni oza mwana na ngai yesu aponi ekolo te. Amen. Voilà. Bon, lelo esoki azongeli crime oyebi te ke yo kozwa makambo parce que aza criminel et très dangereux nga oyebi te akotikala kozongela yango te mpo andimela yesu et puis asalaki mpe yango mpe te baninga ndenge bato basalaki ya Zuber. Ok, ça va toyoki yo nde tolandeli ti esili nde baye kolibere ntango tomati na mutuka tobimi na auditorat parce que bakenda ozwa na prison baye na auditorat tobimi balongole bilamba wana topesi bilamba ya bien alati tomati na mutuka toye aondima na oteti ntango te tokomi na église tokoti ya zoom pepe mpenza ya libanda papa alela mposa kufa wana bandeko ne mpe bayebi bafamille kwa bon bafamille élargie na mama ne azalaki vivante nde bayebi te ki abimi mutu mpe akende kotala ye asalaka mpe te ti dimanche topamboli c'est toute l'église oyo tocontribue mpenza topamboli frère ti toyotangisa ye asala oto ekole po atika abini atiki mosala soda ok asala oto ekole ti esili azwi mpe mosala nakomi chauffeur azwi mpe ndako ntango akebima na famille famille makambo ete bango lokola moto akufi abimeli bango sikoyo. Voilà, c'est comme ça qu'on a fait l'œuvre oyo nzambe asungai tosala nde frère nga un grand témoignage. Gloire à Dieu voko na papa Lokamba parce que tomoni assistance na bino na mutu oyo kuti bozani ndi côté mais esprit ya Christ ezaki na kati na yo okyo libéré. Calendrier le fongwa mité il fait fongwa. Ah oh. Kutozana rivalité. La rivalité. La rivalité. La rivalité nde na lubaki la rivalité c'est une concurrence de deux ou plusieurs personnes qui aspirent à la même poste et ainsi de suite. Na keneki trop le pona kolobaki a tapé bozo ko aspirer poste de mon côté mais mutako ko kilo likunya jalousie kaka pona aboma yo zanga ata ya gagner le côté mais et t'as la rivalité côté eux même. Et j'avais dit que la rivalité c'est un poison. Il a plusieurs sortes de rivalités. OK? Mais ce qu'on attend là qui deux sortes de rivalités. Il y a rivalité physique et la rivalité spirituelle. Okay. On appelle ça comme exemple mouké. Natangi boy rivalité na domaine à mariage. OK. Okuta mobali mais aza polygame. Basi wana baza bambanda. OK? Ndenge Jacob azalaki na banana. Et bandi pe na Abraham. Azalaki polygame. OK. Genèse chapitre 16 verset 1 à 6. Totanga nano comme ça. Buyoka. Kibombanda. Baseka kayo ser. Baseka kayo papa. Frère. Ata olati kitoko ndenge ni me baseka kayo. Ata batu baibite. Me mobali abimana mosi no. Aibi ke na bimana mosi ajoy. Siko ozana mbanda. Là c'est quoi? Abi. Soga mono le kan tala. Mono pamba parce que ba diminuer yo. Ba diminuer valeur na yo. Ba diminuer yo. Ba humilier yo. Makambo yo. Pour ça, c'est un secret. Genèse chapitre 1er, verset 1 à 6, Elobi. Sarai, femme d'Abraham, ne lui avait point donné d'enfant. Elle avait une servante égyptienne nommée Agar. Et Sarai dit à Abraham, voici l'Éternel m'a rendu stérile. Viens, je t'en prie, vers ma servante. Peut-être aurais-je par elle les enfants. Abraham écouta la voix de Sarai. Alors Sarai, femme d'Abraham,
prit Agar, l'égyptienne, sa servante, et la donna pour femme à Abraham, son mari. Après qu'Abraham y habitait 10 années dans le pays de Canaan, Abraham alla vers Agar et elle devint enceinte. Quand elle se vit enceinte, elle regarda sa maîtresse avec mépris. Ok. Italia Ghana. Abanuti olaiti. Sikoba sectiona yangwana ipa na mama Sarai. Ale ipa na epe ndenge moko. Aopesa pe mbongo, aopesa po mbongo. Agar comment c'est ça? A comment c'est ka mama Sarai? Ok. E amela milangi e. Hehe lelo tokomona ki bombanda iboti. Et koti akomo bali moko. Ba partager respect wapi. Autinde bo ya otina nani? Nazim nanga naza olemba. Naba jeton et consort. La rivalité bandit le loté. Vous comprenez? Okay. La rivalité physique. Surtout qui na mukanda 1 Samuel. Okokuta pe. Anana penina même chose la rivalité. Eza bongo oko changer le côté. Mais na opeso moyen oko sortir, oko mi en sortir na. Nzambo lo bapamba te, mobali no écobiste, mobali no écobiste. Ah en Afrique azana basi ata 5. Kuna na poto ata 40. Mama uzana mbanda Valérie Sila bamsuba katiko bundisa ba bwaki na bambaso okufa ba remplacer bamsuku ba obengo même na kobenga olobi numéro nanga bazui wapi bazo pa mobali non ozana mbanda basekaka yo motema nezo ba choquer belé mais lelo ozo solution. Gloire à Dieu. C'est pas pour rien nzamba salibon. Un jour j'ai prié pour une maman est venue me voir azana limité a mobali na salaka azam mokonziao tala maman na salibon ayaka na musuti na ndako mama alongwe catholique comme même na kusamba na ba réveil ka pona koluka solution ba prophète ba le ba mbongo papa atika kate pe papa tellement que mama koma ko silika même na ba menace alors ndé papa pe akangi pe pochina vous comprenez ndé mama landinga na biso TV na chez biso TV alandinga abengi ndé aye azole le papa na mona kambongo ya papa te. Oui, mbonga kolia. Apesa kana mbonga provision. Ko kipe bana na classe, oui. Mais apesa ngata 1 franc. Rien. Mais mo continue na papa. Basi ya wana lembi, ba menace, ba nini ko finga, nyoso tu. Na kimi catholique. Basambe na seraf. Ok, la première. Akimi. Ndia komine mutaba réveil pour kunande. Yo ya kufinga bo m'église boye ozana mbanda baseka kayo ba na mikiwana. Alors papa nasala nini parce que nayoka ki olobaki elika moko ya boy nzamba osalela et tout voilà ngano ça va to sambela to ko sambela 3 jours tant to silisi papa pimela même na mama sexe pendant 2 ans alinga kati. Allez-y comprendre, hein? Pas si à maman dengue zalaki. A moins la perdre libala, a perdre mobali ne kakabo. Maman salani suki ya kosenga même na pardon. Maman azana raison. Mais ami misi fautive. Poissenga pardon. Asenga pardon. Afukami limsanga papa na dengue peut-être na menasaki moi si wana to na menasaki mwana wana pa finga kingai tala abinga na téléphone limbisanga na kusala ngoli sute consort. Papa zakuna te. Alingite. 2 ans. Mais tant que bondeli dimanche yango aye na bondeli to clôturer prière. Et si nobi zonga nzambo sala. Et si li papa ngona esili. Azoni dimanche nobi soki asengi ko boyate. Ah mais asenga ndenge ni na lingobi yo kende kaka. Mama ke na butwana. Papa la lisa ipongite. Makambe zongi bien. Mama yelanga yo kabelanga $200. Amen. 200. Base kakayo zanambanda. Écoutez bien. Dans le mariage, qui bombande des alliés, dans le travail, on a ba qui bombande la physique, hein? Même dans le commerce, yo zoteka mituka. Ngana zoteka ba avion. Tous na même produit. Même qui bombande ngano yani. Yo kelinga jalousie yandengeni. Yo zoteka bilinga no teka muke. Yo oza ingénieur topographe otonga banzela bani. Aza ingénieur na tonga nga bandako. Siko toweli nini? Qui bombanda ezali na pese exemple ya skol na primis vous excusez-moi ils ont des sociétés différentes mais qui bazana qui bombanda rivalité
yo travaillaka na skole ozana mutuka skole na nini tutu soki bakuti yo na bato ya primis na bato ya skole ke omela primis to kotiko ozwi problème na mosala vice versa et mon même tina ba délégué na bango ba au sala ba livration masanga au moins sikoyo c'est-à-dire la rivalité et zokende musika et puis rivalité il y a spiritualité parce que na loba puisque l'état c'est l'air est aussi sanyo son bala mon côté rivalité spirituelle toujours kutake yo bali mwasi normalement légalement na physiquement obali mobali no bobalani légalement aza mobali no mais na butu ozana mbanda femme de nuit na mari de nuit aza mbanda yo boti bana mibale na mwasi na yo mais yeba ke mobali na yo abota bana 7 ndenge tukutana frère moko abutaki ngabo bana 7 mais physiquement papa na ya yeko kutananga na ya na tema jangwana papa ya mwana mobali atangi na asali économie na campus asilisi musali ezate papa zui pension avant ça place bien parce que asomba le pango na limite na kingabwa aolanda penga papa na ye mwana aolanda ngai frère lenzamba pambolo pasozali nde salike mwana lokwa musali ezate papa na mbongo ya zwaki ya pension asungi mwana kota INPP asali oni agistage a financé a fongoli garage abani ko sala nini musala comme agister moi mbongo moi un frère zozam mwana wana ya mobali akende ko bala mwasi abali yetu papa pe appuyer yetu tout sili mwana liboso azupe ndako azu mwasi na ndako mwasi azu zemi frère misale banobepa sans que bayeba assemblée na église basama na église de réveil na limité ba prophétie bima ba sala nyonso tout ti à par terre makambe baby azonge pa na bango na lupanga famille papa na mama na papa comme ko za charge na ya mwana na ye na mwasi ya mwana na bakoko jour moko ndai papa landinga papa bi jamais fona kutana na pasteur na olandaka ba prophète ya limité te pardon aye prophète qu'est-ce qui se passe mwana nanga ya liboso baleki siko naze so na mbongo te ngana investir ke ya silisa zo musala asunga nga asunga pe bana asunga baleki pour passer sa classe mais maintenant j'ai investi mais il n'y a rien expliquer nga kaya mwana nga bité na besoin na ye yaka na ye nde ba ye to fandi j'ai vu quelque chose nabité ezaki bombanda la rivalité ay papa ki bombanda nazat banga nzambe nazaka mosi moko ngabité ozamba simbale abi tiens atali batali na papa non na banga nzambe nazana alliance nazama robi eza bongo te ozana mosi ya butu aza tante na yo tante Vero abala ona butu tango za 19 ans bozana bana 7 on comprend ce que alors nyonso yo zwele mbandati il ne fallait pas yo bala tango bali ezako yo zwele mbanda alors bako combattre yo ya omona ke mutu akufisa basi nzoka il y a un problème esprit na femme de nuit ezo combattre nobi vice versa na mobali pende moko na mwasi pe ko bala mwasi yo moni mwasi kitoko nzoka azam mwasi papa na bango to mwasi mutu moko na ndenga butu directement na bitumba okoti na bitumba omona ke maka j'ai des choses à vous dire hein, parce que les domaine nanga toyo ko bondela pam landeli prière landela prière première séance c'est sili bon solution monante na deuxième séance tango sili toyo ko sala baf ils allaient prier à lundi il y a délivrance to 6 20h30 to sera moi retard mbula pe zobeta donc frère Linya bima ngal au frère na mono bima OK na sebo mais transport il faut pose il faut bima bout habite papa azongi na habite papa na yaki makolo nozunga makolo ngabi atikinga bwa na héros na sambula nde na bimisi transport na pese transport nde nzamba la kisinga sikoyo abi maintenant ça va auzwa musala ngabi maintenant ça va auzwa musala au mona OK nde aki alali mardi na tongo na ba 8h ambassadeur atinda jeep ba ko za frère na bana musala vous comprenez pour na koloko bisoke la rivalité spirituelle existe. La rivalité physique peut exister. Je vous remercie beaucoup et ce n'est pas le moment de tout dire. Je viendrai encore pour continuer na makamboyo. Ozana baseka kayoe. L'homme de Dieu, merci beaucoup et tout ça mon ke pose awa pour que peuple de Dieu benga. Ngala sepeli na
exemple otopesa biso ya suka ya ndeko o papa na enda yi Eh. nga na everti mingi po na ye pour kia sunga bandeko na ye mais tala mutango yango ayi prophète nini ezali mama moko otala nga na minute o mi poser question mamba lobi pas l'homme de Dieu eza mambo ekomela ngai ko benga nga papa elite l'homme de Dieu otuna ye qu'est-ce qui se passe dans ma vie soki papa on attend l'homme de Dieu opesi mbonga transport ayebishi maintenant ozu musala et azwaki musala ngape na ina asiri bino bano ozoluko ozwango musala o perdra ki ozwango numéro l'homme de Dieu ça l'homme de Dieu numéro ça Plus 243 89 91 91 055. Je réponds. Plus 243 89 91 91 055. Et deuxième numéro, plus 243 9 98 17 18 54. Plus 243 9 98 17 18 54. Les deux numéros, Isayanga. Ce que benga au moins na yambite tikelanga message parce que tam sono tourner mission. Oui. Topé na prier, topé na te ya ton na service. Mais ce tiki message, er no koma libre, au moins na répondre yo. Et puis to solo là et puis nzambo sala. Merci pour l'homme de Dieu et mutolandi numéro bien té numéro est affiché na babar et téléviseur na bino ou ya permettre yo mona numéro à l'homme de Dieu to ochango nyoso mibale. L'homme de Dieu to komi na suka émission programme ezandenge nini. Ok, programme ezali tous les lundis, ezala programme ya délivrance pour la rivalité qui bombanda ici là. Suki sambanda na yo. Hein? Suki sambanda si c'est mayele. Soki alingaka bomayo yo bomaye. Po toza na monde ya bongo. Hein? Soki alingaka bomayo yo bomaye. Soki alingaka bwa kelo malade ezongele moko. Soki alingaka saloma be ekozongela ye. Ou lapisa ye ki alapa ya ona bi suki sambanda. OK. Ennemi aux autres sur la lelo. Ce qui a zio à épargner oti. OK? Mbanda na yo wana, ata ya physique, ata ya spirituel. Yo soki ozui soin na ye, pardon, soki ozui les solutions te, ya ozui les solutions. Hein. Pour tanga bloqué yo abwa kelo malade, omoni ayo kelo mawate, ayo seko kuti ya kuseka. Ayo linga battre yo. Voilà il faut tout ça la prière tous les lundis. Chaque lundi de 17h à 19h30. Et puis pour les gens du dehors, tous les vendredis et samedis. OK. De 0h. Non, tu as avancé 1h30 ou 2h. Okay. Moi, à décalage à R mais respecter qu'à Hero Yabiso. OK. À Biso, aux États-Unis, tu as un écart à 6h du temps et tout. Bande Australie, tu as un écart qui a 10h du temps. Inde, tu as un écart à 8h. Donc, Bolanda Kaka. Programme Nabiso. Donc, ça là. Et puis, yo landikuna. Voilà. Le vendredi, tous les vendredis et samedis, de 0 à 2h du matin. Pour na ko détruire qui bombanda. Et après, na soukande to yoko ta retraite. Le 30 avril. Donc, côté retraite, le 30 avril, to bima les 5. OK. Le 5 mai. Le 5 mai. Non, le 3 mai. D'accord. Voilà. Ndeto kota. Tu as retraite. Tu as retraite dans le mois d'avril. Dans le mois de mai. Oui, avril, non? Oui. Le 30. Oui. De ton côté, ma bonne délire. Le 30, et ça jeudi. Les premiers, le 2, le 3. Hein? Voilà. Ti le 3, et ça dimanche. Okay. Donc, quand tu as jeudi, ti dimanche. Wana ikozala, ba laksa, et tu colles en direct. Bon, on a ba prière, nambutu, et puis na moi, si possible, tu colanda. P au passé na délivrance. Comme chaîne Josué Lokamba TV. Ndebo kolanda kuna. Josué ko appeler ngo. Oui, Josué Lokamba TV. Okomika Josué Lokamba. J O S U E. OK. Après komi Lokamba. OK. L O K A M B A. D'accord. Na TV. OK. Wana okolanda biso en direct. Vous s'abonner et puis pour la la page. Alors, il est pas bien que la rivalité, il y a un prix à payer. Donc, au footy, prière, il y a au footy, mais prix, il y a qu'au gêner, il y a qu'au prier, il y a qu'au landabasia. Au sceller nos offrande de ce nom, ici. OK. Yango ezakara message clé. Oui.
Merci beaucoup l'homme de Dieu. Ngana zongsi le kumu parce que Et puis ça nkanda puisque bato musu pina basala kimbo mbanda. Ya makasi. Côté à finance. oui. Et telemela ye penza ki bazoka finance nyonso. Ya tikala moko pam. Barobenga. Barozala libéré. Gloire à Dieu. Bon ça libéré. Bon mon frère on a lobby. Ah comme la bon. Asa na poto. Frère Moussou kutu na Bible. Je n'ai pas cité plusieurs personnes. Frère Moussou na Bible ayaka abano ya makolo pendant 3 mois. Auta Bible makolo ti à l'église. Parce que ngana ibiti. To sambela na bise landela prière pendant 3 mois ayoka makolo azonga makolo. Attends un frère bana ngote. Ba souffrir ba futa ndako ya $10 mais ba ko futa te bazana ba riere. Kolo lupango atika banka pona mawa. Mais tant que bonde le lazana Suisse. Amen. Nzamba fungoli. D'accord, bon, l'homme de Dieu, Papa Lokamba, et pour nous finir le monsieur Alelo et tout ça, la prière et la clôture. Merci beaucoup. Tozwami na avenue qui part avenue Capella numéro 16. Avenue Capella numéro 16 na commune ya Kala. Na yolo Capella kaka au pied côté à Wenze. En face na Wenze au mona lupango batia bâche na biche zawana et puis bâche pe ya panneau ya Paris Foot ceux qui va commencer premier bête zawana. Chambre froide de Mama Zozo. Na lupango na biso tozali likolo na étage. Capella numéro 16 na yolo yakatokutana nzambo sala. Na linga bonde la pona bino. Soko zana mai osimbi mai na yo, soko zana mafuta no simbi, soko zana ngote c'est pas un problème et ça nto simba kama boko na ngai. Osimba place ozobela. Nzamba visite yo. Nzambe yo malamu. Papa yo bolingo. Nzambe nanga mosusu ajalite. Nzambe nanga. Nzambe yo malamu. Papa yo bolingo. Nzambe nanga, mosusu ajaliti. Au nom de Jésus-Christ, miracle est opéré. Onction ya Nzambe elata mai pe mafuta wana. Amen. Na kombo na Jésus-Christ, Nzambe nanguya longola ki bombanda. Parce que tango mama Sarah asenga ki aboy ki bombanda, abengana aga bien qu'Abraham alinga ki te yolbaki Sarah yango ki bombanda olinga ki yango te. Na kombo na Jésus, Nzamba séparé na bambanda nyonso ya butu pe ya moi. Au nom de Jésus, miracle est kotana mai pe mafuta wana. Onction lata yango, denko zomela. Guérison miracle, a séparé na maladie wana. Maladie wana koma mbanda na yo. Et tika yo na kombo na Jésus. Nzamba visite yo lelo pe mikolo nyonso etikali. O témoigner na kombo na Yesu. Amen. Amen. Merci beaucoup Nabande Konyoso Batala Kibiso. Merci aussi à vous Papa Lokamba pour la présence Nabino. Merci. Et ce que Jésus-Christ de Nazareth a zongité, Toroye Susuna Oesika pour na rolobi la naba émission Oyerozala Nasima. Chez Bisso Télévision, la chaîne qui vous ressemble.